Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe a pambola biso nyonso tokoti na pokwa lelo. Nzambe akanisela biso eke lola e futa biso. Nzambe amona yo parce que osali choix malamu ya kolanda programme na biso oyo to bandi déjà. Invité baninga, partager message, yebisa bango ke to bandi déjà parce que tango na biso ekoki. Ngai lelo namoni naza na difficulté ya ko partager message pona ezo permettre ngate na partager message. Yo partager message pona biso pona bande comme suba yeba ke si to bandi sala musala wana ya ko inviter bande comme supo bande comme sus ba yebite ke esi to koti si to bandi. Nzambe ako yeba na kupambola o ya mingi koleka invité bande comme susu po ba landa message. Avant tout, comme d'habitude, on va en prière. Ndeto mesana, Seigneur, te pèse merci parce que za malamu mozanzambe, totiki moma o na maboko na yo et que molimo mo santo kamba biso de début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo, yo mto partager message obengi bande comme susu ndeto lobi. Maman se fera le za difficulté, bon moka mboka mda partager peut-être yemoko, ngana za na difficulté à partager message. Pona bande koyo ba misusu balanda biso mais yo soko za na facilité yebana ko yebisa baninga ke to bandi o partager message ezala bien pona biso tozo continuer na message na biso otolinga mingi pe programme na biso Jésus-Christ notre médecin. Vraiment aza médecin na biso tant tozo mona na ba makambo ebele toti ko vivre ba makambo ebele toti ko yoka mikolo tote côté ya ko répéter ngote parce que message eza nango déjà wana o alin kolanda koki toujours kolanda ngo na bo moko ya mboka lelo to ko partager tout na nango lelo ezali sur la foi to ko lobela kondima pona kondima parce que sans kondima ça la foi eza passe na tango o toza vraiment na besoin ya bato bazana kondima soko za na kondima nde komona miracle ya Nzambe soko za na kondima nde komona loboko na Nzambe kondima na nini ezati ko kondima makambo nyonso mais kondima na parole de Dieu na ekotalisa kondima na liloba na Nzambe ezati ke lokwa mama se fera te la foi ozui foi na makambo nyonso otie non na eko partager foi oyo nazo loba kondima oyo na liloba na Nzambe. Nzamba pambola yo vraiment nazo continuer koloba nzamba pambola yo mtolandi yo mtolandaka Jésus-Christ notre médecin eza programme oyo e pona yo parce que nzamba pesa ki révélation yana batu mingi bazo souffrir batu mingi bazana kimia te batu mingi bazana ba maladie ba douleur ba makambo ebele ezo senga nde tozo vivre pe na mukili toza bien toza la bonne santé toza na kimia et que makambo na biso nyonso ezala pe bien toza na sena momo e awa tokota lola metango poza na kati ya mukilo nzamba tindio ba maladie ba souffrance ba problème kaka et ça la paix bien te donc so nzamba tindio so na sena moi eza poto vivre kitoko eza poto vivre bien sikoyo na tango o nengi sata zo bunisa ba na nzambe na ba problème ba maladie ba souci ba makambo ebele ba divorce makambo ebele oyo yebinde na loba comme d'habitude ba makamsusu oyo zo vivre na ndako no ebiango kolekanga onga mwana expliquer amsusu ezate na loba nyonso wana te mais yo moko ozoka makambo wana okotisi kaka o monike ya mabe wana alors ba makambo wana nyonso wana eza malamu te pona biso bana Nzambe yango moni Nzambe na bolingone azotinda biso toujours liloba na ye po ete to yoka liloba na ye to vivre liloba na ye vraiment Nzamba pambola biso vraiment bandeko nyonso bakoti shalom shalom to na Nzambe Nzamba pambola bandeko bakoti ndeko na biso papa Guy Nzamba pambola yo Nzamba pambola sœur Sabine Nzamba pambola mama Béa Nzamba pambola sœur Godé bandeko nazomona vraiment o bakoti ya sikoyo na bandeko msusu que Dieu vous bénisse les femmes engagées Nzamba pambola biso nyonso tozolanda
et que nzambe wana aza na biso. Nde nazoloba to meka koyebisa bandeko mosusu mpona ba rejoindre biso parce que to bandi message na biso. Donc tant tozokolobela sur la foi tozolobela kondima. Kondima ezali fongola. Kondima ezali fongola ya nyonso. Kondima ezali principal. Tant nazolobela kondima, kondima eza fongola, kondima eza principal. Na ekolobela kondima poani parce que il y a des gens oyo kondima eza vraiment les sous-soutés. Na ba vie na bango tellement amesani na problème, amesani na difficulté, amesani na ba souci, amesani na ba échec, amesani na makambo belé akomi komona c'est comme si vinde yango wana et feza ande bongo. Alors lelo na etel sa ke vie eza bongo te. Et vie ezate ko mesana ba douleur, o mesana ba pasi, o mesana ba maladie, o mesana ba souci, o mesana ba makambo belé nango te nzamba lingi. Na. Yango te nzamba poni pona yo, yango te nzamba lingi pona yo, nzambe na kati na choix na ye, na kati na pensée na ye, ezake yo zala bien, oza na kimia, ozala heureux, heureuse. Donc makamna se za bien. Siko ba bloko wana na so pone zala bien. Pona biso epai na nzambe il faut siko totalela nzambe so totalela nzambe tomona biloko wana nyonso bien tomona kimia tomona sengo tomona nyonso tozoluka vraiment tomona ngo bien lelo na yeko partager na yeko talela la foi kondima. Pourquoi? Parce que na yebi ke kondima eza motu ya nzama pambolo ma fille bien aimée Tonita nzama pambola yo partager message. Dans Romains chapitre 4 verset 16 à 21. Romains chapitre 4 verset 16 à 21. Totangango. Maintenant banana une explication. Bible zotel sabiso Abraham. Citation via Abraham. Abraham azaki mutu moko oyo tata na biso ya kondima. Azaki mutu azalaki vraiment na kondima. Telo zo swana mutu moko mona te oyebite nzamba yebisi yo na ntika libota na yo kende na place on atindi yo Abraham atosi akei. Alors nzamba pesi Abraham lisusu promesse alobi Abraham ndenge eza boye okozala papa ya bana ebele okozala papa ya mabota ebele. Mais Abraham eloko nini ezekaki na vie Abraham malgré promesse na nzambe mais Abraham azaki kobota te. Malgré makambo wana nyonso Abraham azalaki kobota te. Mais nzambe apesaki promesse ke okozala papa na mabota ebele. Mais Abraham azobota te, azomona bana te, mais Bible ezotalisa biso na mukanda na nzambe Abraham azalaki kaka na kondima na promesse dans nzambe. Yona ekotelisa mutu moko ke nzambe peut-être ça pesa ba promesse ozobosa nango kondima ezosila melena ekoyebiso kezala na kondima pona libota na yo tout est possible na nzambe. Nzambe aza capable ya ko changer vie na yo, nzambe aza capable ya ko sekisa yo lisusu, nzambe aza capable ya ko délivrer yo, nzambe aza capable ya ko longola ba douleur event na nzoto na yo, nzambe aza capable ya ko consoler yo. Bible lobi Abraham azalaki ko considérer lisusu nzoto na yete. Malgré nzoto na ye ezalaki presque mort. Nzoto Abraham ebandaki ko sala lisusu te parce que Abraham akomaki na âge moko akomaki na presque 100 ans. Na 100 ans wana Abraham akomaki malgré nzambe apesaki promesse mais Abraham ezosala makaka te. Siko Abraham wana azalaki sikoyo soka lamuki na tongo azotala ke na promesse ya nzambe na vie o azoko mene ezobala na te atali santa komi nango mais azotala quelque part nzambe alobaki ke okozala papa na bana ebele atali susu âge ne komi déjà 100 ans mais azozwa kaka mwana te. Abraham atali kinzoto na ke mobali pe ezo fonctionner te eloko moko ezo marcher te. Mais Bible lobi Abraham na nyonso wana azotalela kaka nzambe. Abraham a considéré ki kutu te nzoto ne ke
ezaki presque mort malgré son âge, mais Abraham azotalela Nzambe. Tala mutaboye, on Nzambe apesi promesse que okozala papa na bana ebele. Mais Abraham tanga na muki na tongo akoye ko ba Nzambe ozokosa na yo parce que so la muki na tongo azomona ke nzoto na yaki mubali ezo sala te parce que tomi yebaka tango za malade okomiyeba ke naza malade eloko ezo simba te eloko ezo simba te. Abraham amiyebaki, mais Abraham eloko ni na salaki amitalela kaka atala kaka epai na Nzambe aboye ki kotalela batu mususu. Zama pambolo servante na Nzambe maman na biso, OK, que Dieu te bénisse. Abraham atalela ki Nzambe aboye ki kotalela batu mususu aboye ki kotalela même nzoto ne andimi même pas ko considérer nzoto ne alingi même pas ko mona nzoto ne alingi même pas ko kanisa pona nzoto na ye, mais Abraham atalela ki Nzambe. Ataleli Nzambe po ayebaki ke soki Nzambe lobi ekokisamaka. Avandi malgré nzoto ne zaki presque mort, Abraham atalela ki Nzambe azo considérer ngo suta lobi oyo na kotala ngo susute me na kotala Nzambe. Malgré kana bango na kati ndaku amerzotela ka Nzambe. Parce que tant Nzambe pesaki promesse wana Abraham ile moko vandi penza komi kotala lobi oui na ndimi promesse siko 100 ans. 100 ans mais zo yakakate na kobota ndeni. Atali pe Sarah pe vieille. Abi Sarah pe lo ni nekebima. Oui. Akanse ke amso sous Sarah, to ça ta système, to pe sa ta Sarah quelque part Sarah pe azwa ta zemi ou bien ngal amso sous côté Sarah amso miracle moko que ça atali pe Sarah est simbité. Sarah pe vieille. Malgré ba âge na bango, malgré ba état na bango, malgré ba situation na bango, malgré ba problème na bango, mais Abraham abandeka kota le Nzambe. Alobi côté à Sarah pe ko simbate. Côté nanga pe ko simbate. Mais siko na sa ni natale Nzambe. Bien aimé, peut-être aussi le ba situation moko lokola Abraham alekaki, soit mususu nde na lobaka. Otali Sarah na ko lobaka ezoko sa ba kiss. Otali ba kiss no monike ba kiss eza na ka ba calma. Ata na meliango docteur alobaki ke bik sa malade na ngate. Otali famille obi famille na biso pe tozana possibilité te. Otali famille obi na famille o rien ne marche. Nana ko bongisa libota. Si ça Abraham atalela ki quelque part atali Sarah moni Sarah vient atali pe nzoto na amoni nzoto zo simbate abi sikoyo natalela kaka Nzambe. Yo na biso na poko na lelo na ba situation nyoso zo ko passer nango talela Nzambe. Talela Nzambe Nzambe za capable ya kokamwisa vie na yo. Abraham atalela ki susu âge nete malgré état na ye, malgré état na ndaku na bango, malgré situation ndaku na bango, malgré ba problème ndaku na bango, malgré âge na bango, mais Abraham atala isu makamba ba âge wana te. Malgré nzoto ne pezo fonctionner te atala ki susu ngo te a considérer ki ngo susu te, mais abande ko talela Nzambe. Abi sikoyo pona ngamo ko na moni vraiment rien ne marche. Parce que c'est na lamuki na tongo nazo lamuka nazo kota nazo mona ke rien ne marche na lamuki na tongo na tali nzoto na nazo mona eloko ezo simba te na tali pe Sarah kuna eliki ezate mais tika siko na tali la Nzambe parce que pas ya Nzambe erataka te parce que pas ya Nzambe eloko moko ke salama yo na biso na poko na lelo tali la Nzambe parce que pas ya Nzambe eloko moko te koki ko rater Nzambe. Mais au mona biso tozo considérer maloba bato mais Abraham azo considérer maloba a considérer atani nzoto nete azo tala ngote ata eza ya kokufa azo tala ngote azo tala pe âge na été mais lelo mona mutu akomi ko considérer maloba ya bato docteur ayebise ke kobota te ko bika susu te o makambo ke simba susu te a considérer ngo makasi koleka maloba na Nzambe. Ndenge azoka na libanda na famille bazolobele na ba camarade ke makambo na yo bino boye ba blocage ya famille makambo nyoso bazoko yebisa wana oza au contraire na penser na Nzambe yo zo considérer ngo mende no mona loboko na Nzambe yango ndeza problème na mukona lelo olingi ko considérer oyo batu bazo yebiso mais pas o Nzambe azo yebisa nini Nzamba lobi Nzamba yebisi Abraham ke okozala papa mabote belé ekoki pona Abraham. Abraham abi oui esili pona ngai yango wana andimaki yango atalelaki yango asimbaki yango abujaki te
kondima na ye ezalaki toujours fortifié, ezalaki toujours fortifié dans la foi. Alobi ke soki nzambe alobi suka suka nzambe akosaka te akokokisa toujours makambo o ya lobi. Bible lobi Abraham adutaki te. Bien aimé na kotanga na version avant tokende libosonde na baki wana na Romains chapitre 4 toza wana na komi na kotanga awa partie ya 19. Bible lobi et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donna gloire à Dieu. Et à la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tel Abraham. Abraham, il Bible lobi que na promesse ensemble. Abraham a douté qui est l'okomoko. A douté que tana likamomoko nzamba lobela qui était. Na sujet o wana nzamba ebisaki Abraham a douté qui nangote. Sujet ni nzamba ebisaki. Nzamba ebisaki Abraham ozala papa ya babote belé. A douté qui atteint sujet mon côté. Atteint la promesse moko ya nzambe te. Ateki yango tembete. Mais tala yo nongo douté na ba promesse nzambe. Na teki mukolo wana ke ba ennemi ya miracle eza doute. Batoka ba Abraham bazaki na révélation. Ba papa na biso loka ba Abraham bien aimé bazaki vraiment na révélation. Ayebaki ke doute eza ennemi ya miracle. Ponga na mona miracle nanga makambo nzamba ebisinga tikana tia kondima nanga. Nandima na doute te. Ayebaki ke doute ekoki ko bebisile ba makambo ebele. Bible lobi ke adutaki atana eloko moko to nzamba lobaki. Atana likambo moko to nzamba lobaki. Abraham a douté nango te. Mais oso ke em sous l'église. Oyoki bato bazote am sur internet boy. Oyoki bato bazote am sur na église no pas osambelaka. Passer azote ya. Mais ba peso am sur prophétie, promesse na nzambe. Ozo douté nango. Ozo douté na likambo wana. Bible lobi Abraham a douté ki na sujet wana te. Sujet ya nini? Oyo ke okobota. Okoza papa na bande belé. A douté ki na likambo wana te. A douté ki na situation wana te. Mais ozo douté na likambo o nzambe sa prometa yo. Ozo douté na ba situation o nzamba prometa yo. Ozo douté na ba maladie parce que nzambe sa biso déjà ke okobika mais ozo douté nango. Ozo douté ke okoki stérilité kokotika yo. Ozo douté nango. Ozo douté ozo mona ke eza impossible tant hôtel âge no mona eza impossible. Abraham atala ki nzoto nete. Malgré nzoto na ki mobale bande ko simba te parce que tous les jours Abraham banola mkala tongo soka mitali azo miyeba. To mi batu ba miyebaka. Azo miyeba kende na zabe na eloko zo marché te. Mais Bible lobi azalaki kaka na kondima ke nzambe soka lobi akokokisa. Atali Sarah. Amoni que Sarah rien ne marche. Bien aimé. Okota bana no moni que rien ne marche. Okota libota no moni que rien ne marche. Au moins pena que muta ko sunga bino zato za difficile somo ko difficile. Ki miezate libale zo kufa makambe bele na lobaka. Mais bien aimé, ba situation zo mona siko ko considérer ngote. Ko kanisa ngote mais yo tale la nzambe. Abraham atale la kinzambe. Po Abraham bande ko mona nzoto ne to miyebaka bien aimé. Na ebite so ki yo miyebaka te mais to miyebaka ke ndenge naza boye nazoyoka mutu pasi nanga esila kate nde naza boye nazoyoka mukongo pasi nde naza boye na maladie moko boye nde naza boye naza na ba souci nde naza boye naza na ba difficulté nde naza boye makambo ezo simba te nde naza boye blocage nde naza boye vraiment nzoto nanga so na lamuki esenga ka boye nde naza boye nazo kokobota te ti lelo nazo kokobala te so na koti na libala lelo na bimi lobi na batu ba miyebaka ke naza na un problème miyeba parce que Abraham bane ko miyeba so lamuki na tonga zo mona eloko zo marché te mais ateli ke pa na nzambe alamuki na tonga zo mona kaka nzoto ki mobali toujours ya kolemba makasi ezate mais Abraham Bible lobi ke adutaki te na sujet ya promesse nzamba lobaki atiaki eliki eza lokola yo na makambo nyonso na oti kotanga wana ko douter na promesse nzambe te parce que nzamba tininga na ebiso za na kondima ya za capable ko pesa solution na ba situation nyonso ya passe eloko moko lemba na nzambe ko sala ezate Abraham malgré âge na malgré azaki déjà na 100 ans mais adutaki te
azalaki une assurance que nzambe soki alobi akosala atalelaki nzambe obi adute te na sujet wana te tala ndenge ozodute est-ce que nzambe akosala est-ce que nzambe akopesa mais omona mutu azodute na maloba na nzambe na maloba basali na nzambe mais azotielika na maloba bapakanu azotielika na maloba bato mais ozala confondi oh nzambe akosala est-ce que tomona pena nzambe akosala oui nzambe akosala tielike epai na nzambe kotielika epai na mutu te nzambe akosala mpe nzambe asalaka yo ozondimela maloba nani Bible sote sabiso Abraham adutaki te atiaki pe incrédulité te lelo na monde lelo batu bakomi ba incrédule bazoko kotisa penda ba incrédulité na kati ya mitema na bango okoyi kote ya bango ndenge nini omona mutation di matin mais tala batu wana ba 80% bazo souffrir mais amona o mosai na nzambe so bise maloba o ya vie ya bomoi alingi ne koyoka te yango na Bible wito omona ka différence na batu wana parce que ozo souffrir na kati ya ndako ozo souffrir na motema mais ozo linga koyoka maloba na nzambe te ka kotia doute ka kotia incrédulité na motema Bible bi Abraham atiaki incrédulité na motema na ete aboyi kote kotia incrédulité aboyi kotia doute na promesse na sujet na nzambe na likambo wana maladi oza nango le na ye na poko le ko yebiso nzambe aza capable kobikisa kotia doute te na likambo nga na yebisio considérer maloba o ndenge Abraham a considéraki yo lingi koyoka ya basai na nzambe te yango moni pe mingi pe lelo baza pe komona loboko na nzambe te promesse na nzambe na bio zo tia doute basai na nzambe comme si bango binemi nao parole de Dieu olingi koyoka te olingi kotia misala te est-ce que le na loboko na nzambe yango na moni ba tunsus ba mtunaka est-ce que nzambe penda ko sala sala ndeni soki oza mta doute il faut tolanda la Bible ezo l'acception comme exemple Abraham soka douta quitté amona ki yango malgré 100 ans yo pe soko douter te au moins ndeba no ba prospérer au moins ndé malade ketika au moins ndé ngo sepela na mukili au moins na changement na vie nao na likambo ozo luka wana Abraham douta quitté ateke like pa na nzambe pour les mots bien tala na mo Sarah boy na tala Sarah bi Sarah pe simba te tota la kanzambe Sarah pe na tour na tala lobi Abraham ko tala penga te tala kanzambe ba teli nzambe ba mi bal ba teli nzambe po bibe lobi OK Abraham le mo ko ba atala ki Sarah teli pe na Sarah bi Sarah pa komi koko ya ona abaki ne bandela wana yo pokota bakisi na oba opesa okota ba situation zo vivre siko okokota la opération ba kosala nga yango nde na kobota penza yango nde malade wana ke sila nde balobi combien d'opérations si ba sala douleur ezo sila te combien d'opérations si ba sala malade ezo sila te bakisi combien so mele zo bikate ba problème nyoso za na mutema wana ti lelo sila kakate combien des années blocage kangio Abraham le moteli Sarah na bi wana ke Sarah bi ngai pete ngape naza déjà kuna mona kutu ba nini ngate ba période ngate ngana esimba te peut-être yamzo Abraham tanga zota Sarah kuna lobi Sarah emsusu lika mo ezala na pesa ta pa garçon moko boye ndenge na pesa pa roi moko wana emsusu ba kokobota Sarah bi eko simba pete Abraham patale esimba pe kate batale nzambe bien aimé talela nzambe na poko leo na yako ebisa o talela nzambe ko talela muntu te me talela nzambe ko peso solution na ba situation no peso solution na famille no na yebelo ko zo tungiso te me na lingi na matsa kondimano na ebiso ke talela nzambe za capable ko changer situation ya vie na yo nzamba za capable ko changer ka na yo nzamba za capable ko délivrer yo nzamba za capable ko bikisa yo nzamba za capable ko changer ministère na yo nzamba za capable ko sala au-delà ba pensée na yo Abraham atale ba côté no samona ke bande ko simba tende na baki wana mais atale nzambe yo petango zo tala ba côté no samona zo simba te tale nzambe omiyebi bien aimé omiyebi pourquoi eloko ni zo le kana vina omiyebi to miyeba kande na bi Abraham amiyebaki
eza mutakoye kopesa explication te mutakoye kopesa ba prophétie te abana otala nzoto na ye azomona ke nzoto na ye ezosimba te mais abina talela nzambe te like epai na nzambe parce que Abraham ayebaki ke naza na moto mosusu na kotalela te kaka nzambe yona na biso na pokwa na lelo koyesa no motema makasi te parce que oza na besoin ya nzambe ba situation oyo ezoleka na vie na yo na libota na yo na ndako na yo na santé na yo moko bien aimé koyokisa motema no makasi te kodute na makambo na nzambe te kozala incrédule te talela nzambe lokola Abraham atalelaki nzambe malgré ozotala penza lobi ke maladi ozosila te divorce ekangami ngai ba problème ba situation ebele na kati na vie na ngai me talela nzambe nzambe aza capable lelo na pokwa lelo ya ko changer situation na yo ndenga changeaki na kati ya famille Abraham nzambe aza capable ya ko consoler yo ya ko panguso mai na miso ya ko changer vie na yo ya ko changer vie ya bana na yo nzambe na pokwa na lelo permettre yo ka message oyo eza nango message ya 2-3 personnes te mais eza ka message na yo mtozolanda ngai parce que nzambe alingi a fortifier na pokwa na lelo soki yo luzo kangai lelo message o eza ya yo nzambe azobenga yo azana posa na yo azana posa sala na kati na libota na yo zala na elikia ke nzambe mutu aza capable ko sala zala na elikia lokola Abraham andimaki ke nyonso eza possible pa na nzambe nalobaki loko wana tout est possible avec Dieu mais la Bible dit aussi tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois aussi nyonso eza possible pour na yo eloko moko ezala impossible te soki ozokondima nyonso ezala possible pour na yo Abraham andimaki malgré son âge malgré âge ya Sarah malgré difficulté bazaki nango malgré état na bango mais tango nzamba alobaki Abraham a croire que nzamba kosaka te na kotalela nzambe malgré azomona ke rien ne marche na nzoto na ye mais alobi mpo na ngai na okoka na ngai lisusu te mais pa ya nzambe eloko moko ekobima pa ya nzambe eloko moko ekobima Abraham ayebaki bien aimé Abraham ayebaki ke nzambe aza na capacité ya kobikisa Abraham ayebaki nzambe aza na capacité ya koguérir Abraham ayebaki nzambe aza na capacité apesaka vie et pas si kufa ezalaki Abraham ayebaki ke nzambe aza capable ya kobenga eloko ezoko existe te ekoma ko existe Abraham ayebaki babiloko nyonso ayebaki ke nzambe soko tie doute te okomona promesse na ye Abraham ayebaki abina kotia doute te ayebaki nzambe aza capable ya kosala voilà pourquoi Bible lobi azalaki fortifié par la foi andimaki azaki vraiment fortifié par la foi andimaki que tout est possible pas in nzambe ayebaki que attaque nzoto ne kufi attaque nzoto na kimobali eza presque mort nzoto ne eza presque mort mais Abraham ayebaki que ce qui ataleli nzambe akozwa vie bien aimé na peso na ebisa oke vie ekota na kati na ndako na yo kimi ekota na kati na ndako na yo esengo ekota na kati na ndako na yo facilité ekota na kati na ndako na yo grâce na nzambe ekota na kati na ndako na yo na kombo na Yesu Abraham ayebaki ke pa na nzambe nde solution ezali epai na nzambe nde grâce ezali epai na nzambe nde nakobikisama epai na nzambe ne situation na nga nakozwila yango solution yo ozotalela banani Bible lobi abandaki koglorifie nzambe malgré situation na ye azoglorifie nzambe malgré situation na ye mais azokumisa nzambe malgré état na ye mais azokumisa nzambe malgré azobota te mais azokumisa nzambe
pour ayeba ki ke epai na nzambe eloko kebima le moto mitala ko miyebi pe lobi ke même ne na sabe makoleza ko buka na ngamo na ko tambola to otelemi ya msuso koi ngamo na ko kate mais le moko vandi otali boye olobi ngana ko kete nzambe soki asali kati na ngana okoka ngamo ko na okoka te to miyeba kande na lobi to miyebaka ngamo ko na okoka te mais epai mais nzambe akokosa eloko moko pai na ngai ala mukana tongo amoni eloko ezo marché te Abraham azokumisa nzambe tous les jours Bible lobi azopesa nzambe gloire ala mukina tongo amoni eloko simite gloire Seigneur oh nzambe zwa lokumu ala mukina tongo eloko simite nzambe zwa lokumu mais Abraham azaki te ke soka ala muki amoni ezo changer te abando finga bato abando finga nzambe te abando finga basana na nzambe te abandi ko critiquer te na nyonso oyo ezalaki koleka na vie Abraham malgré difficulté na ye wana malgré ki courbe na ye wana malgré eloko ezo fonctionner te mais Abraham Bible lobi ke abandaki kopesa nzambe gloire mais zate lokola yo lelo tozomona nini bato bakomi kako amoni makambo ezosimba te bapromese bapesa ye baprophétie bapesa ye ezokokisama te abando finga nzambe abando finga basali na nzambe te Abraham afingaki te Abraham akritikaki te nde na lobi mais azelaki azalaki mpe na doute te atiaki mpe incrédulité te na sujet wana nga nayebi sujet na o te parce que eza difficile natanga basujet nyonso omoni sujet na o wana oyo ozozelela nzambe asala wana yango yo moko tia soki eza maladi soki eza douleur soki eza bana soki eza kimia soki eza mbongo soki eza promotion soki eza esengo soki eza voyage soki ezali mukanda tiango kodute nango te loba sujet na nga oyo na kodute nango te mobali aprometaki yako kobala yo eke azoya susu te azozonga kodute te kodute nango te kimia eza na kati na ndako no te ndima ke nzambe aza capable na pokwa lelo ya kokotisa kimia ya kochanger situation na kati na ndako nao kodute nango te yo kumisa nzambe au contraire kumisa nzambe kumisaka nzambe kodute te kofinga pe basali na nzambe te nde na lobi parce que tout le monde a exemple à papa na biso Abraham a douta kiti azela ki promesse nzambe suka suka kokisamaki ya opezo kokisama na kombo na Yesu ya opezo kokisama na kombo na Yesu o to zela wana o senge pa na nzambe nzamba zo kokisango ane au nom de Jésus o zo lukawana nzamba zo kokisango ane o na kombo na Yesu banda ko yamba visitation na nzambe au nom de Jésus. O eza prophétie pour na on dimi amen et ça ma bongo pour na yo kola pambola o bien aimé Abraham a tiaki doute tene na lobi malgré ça abandé toujours ko glorifier nzambe mais lelo batu mingi eloko ni tokomi komona na biso au contraire nde na hôtel loba na mutu makambo ezo simba te akomi ko finga ba pasteur akomi ko loba biso na église oyo tozo mona clarté tozo pambola mate oh koloba te biso loba ngai nde na zo pambola mate. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a pambola maté, ce n'est pas tout le monde qui a pambola makate. Et ça, batum sous tango yozo defa, bango bazo defisa. Tango yozo teka, bango bazo somba ba mapango. Tango yozo lelo za ba crise, bango bazo boaka biloko bazo kaba bambongo. Tango yo mobala sombela ko voiture mais bango bazo sombela bango ba voiture. Bazo sombela ndako te mais bango bazo sombela bango bandako. Donc on a vu au koy kolobaka pete ke on ngeza boye l'église otozo mona rien nzamba sala kate soit l'église ozali so zo mona nzamba osambela ka c'est la promesse na nzamba le ko Abraham nzamba ko visiter yo tika ba jeuna kolobaka tozo mona clarté loba ngande na zo mona clarté peut-être tozo mona clarté pour na vie na yo otambola ka malamu te c'est pas tout le monde so continue ndaka batu mususu ye azoka ba pe ba mbongo azobomba pe mususu yo soki mbongo sila ka avant fin du mois wana zayo mitala na nzambe o tozomona clarté te loba nazomona clarté eza te ke tozomona clarté c'est pas tout le monde
soki na ndako na oyo oza mwasi oyo mobali babetaka betaka eza na bato mosusu mibali babetaka bango te. C'est ça. Tozomona clarté te, nazomona clarté. Pourquoi nazomona clarté amso motema no mabe? O comme ça ba pasteur binemi na yo, makambo na yo mabe, ba péché ba makambo belé belé. Ya na poka na lelo na eko ede yo. Otika koloba tozomona clarté, yo poko makomona clair lokola bato mususu. Nzambe apesi yo déjà ba promesse lokola bato mususu. Nzambe alingo za na kondima, ke nzambe kosalela yo. Tika longola ba parole négative wana tozomona clarté l'église ezo simba te longola ba biloko wana appelle le bato mobile na ngai soki l'église ezo simba te nga passer na zana nguya te nazo bondela pone ezo simba te bondela yo moko. Oui, parce que soko za na kondima nzambe pa ko salela yo. Nzambe o salela yo. Kondima na te ya kondima ko kondima tala devant kondima démons à la te. Ce qui condamne ça, démon koko kangote. Devant la foi, démon kokote. La foi est en Zambé. Tela Bartimée telemi awa, Jésus a telemi awa. Katina bango zakil kakana kondima. Baba chasse qui milimo mabetike au nom de Jésus, milimo mabetika e. Te, au nom de Jésus, amona te kondima muteye nangona kondima ona directement kondima no bikisao. Kondima na yo esunga yo. Kondima na yo salomona. Ça c'est la foi. Tant on na kondima. Devant mer rouge koko pasuka wana pona kondima na yo. E fongwami. Kondima ya mutu. Soko tondi sami na kondima. Dema kokote. Osana besoin ko chasser ba milimo mabete. Ozana besoin ko chasser ba milimo mabete ke ngana kondima ke na kobota bana ko soma ka babelo ka babelo tia kondima nsala nzama ko mona kondima wana tanga ko neti na teki mukwana Jésus amoni kondima ya bato na babwaka ki na se wana amoni kondima na bango muto na bikaki tika Yesu na pokwa lelo amona kondima na yo na libota na yo yaka ko kanga bana basai na Nzambe bato ba ko sungo pe na kondima kokomisa bango ba ennemi na ote kokomisa bango bato yo unité pour ça na pembe na bato ya kondima ba pompe kondima nde na lobaka omona loboko na Nzambe. Voilà, bien aimé, Abraham azaki vraiment na kondima ya on a lingi yo poza na kondima lelo que tout est possible avec Dieu, mais tout est possible à celui qui croit aussi. Zana kondima ke Nzamba za capable ya kosala na kati na vie na yo. Zana kondima ke Nzamba za capable ya kopesa yo. Zana kondima na ba promesse Nzambe. Zana kondima na parole de Dieu. Zana kondima o ba na Nzambe ba o lobelo neti onga na ko ebiso lelo na ye ko fortifier yo ndenge Abraham azaki fortifier na kondima. Na ina tali soke eloko zo senga wana so zana kondima. Satan ko opekso ngote. Wana za secret. Eloko zo luka wana. So evo zana kondima. Satan oboto langote. Eloko zo luka taka moso na otanga makila. Tanga kenda ki aloba nini? Malade pendant 12 ans. Moso na aloba nini? Abi ndenge na okende boye soki na kei na simbika ke lamba na ye na kobikisama. Aloba kitike nde na okende boye na okende kufa nde na okende boye na okende meka kaka soki ke simba to ke simba te nde na okende boye totala nanu kasi totala nanu naza convaincu te naza sûr te aloba ki bongo te aloba ki ndenge na lamuki boye ndenge na okekuta na Jésus na simba ta songela mbana ye na kobikisama. Maloba na yo alobaki tango akei apuse pembe na mokonzi apuse pembe na Jésus asimbika kasongela mbana ye bibelobi abikisami mosona abendaki nguya na lola tango Jésus atamboli atala bi qui m'a touché batu nyonso bano simba Yesu mais bibelobi Yesu alobi te mos mutu asimbinga lokola batu nyonso te. Parce qu'il a senti puissance et bini katinanga et koti katinae. C'est ça la foi. Benda nguya na lola. A benda kinguya. A benda kinguya na lola. A changer ki système inoso. A côté qui peut na kati ordinateur ya lola.
a changé nyonso pona kondima na ye bato bazo simba alobi te nazomona quelque chose eso se passer na nzoto nanga parce que ngoya nanga ebimaka boye te nani abimisi yango c'était la foi ya mwasi abendi nguya na Nzambe banda na lola akitisi nguya est-ce que lelo penza mutu moko benda nguya parti à lola oko benda pena par la foi na parole de Dieu on azokoloba ne nazokote ya boye simbili loba o lobili loba poko na lelo o mo sena Nzambe servante de uti kote ya ezande po nanga sene na simbi nazana kondima ke likambo ezo tungisanga eke tungisanga lisusu te est-ce que ozana kondima ngo okoko benda nguya okoko salango okoloba bongo soko lobi bongo bien aimé yeba ke kondima na yo epesi yo solution na ye na poko na lelo na molimo na Nzambe pona koyebiso ke kondima na yo ke bikisa kondima na ko sunga yo tala mwasi kondima na ye epesa guérison kondima na ko sunga libota na yo kondima na ke ekelongolo malade douleur kondima na ke longolo ba souci kondima na yo ke changer situation anda kuna yo atmosphère makambo ebele ne nazo ba onga na ebite o yo so vivre na ndako nozo sepela na te ba demo ba kokima na kondima na yo Bible lobi Abraham azalaki na pleine conviction de na lobi wana ke oyo Nzambe lobi ekokisamaka tala mutabu 100 ans azomona nzoto na ye eza presque mort elika même pas côté pa mwasi na ye ezalaki te elika côté pa bana ezalaki te elika MCO pe côté pa bana no ezate pesa kotalela ezate ba docteur ba biso déjà que malade tout le monde na biso ngote ba pesa ba kisi ba bilo na sezo simba te mais Bible lobi Abraham azaki na pleine conviction que Nzambe soki alobi il peut aussi et le quoi de s'appelle Sakinga il peut aussi la compris akokipe kokokisa yango donc soki alaki yo akokipe kokokisa yango akoki partie mususu na version mususu sa Bible pour la lecture na version mususu tanzate pour na version na version mususu ba komi Abraham azaki persuadé que Nzambe akosala Bible lobi na version mususu il était sûr azalaki sûr que Nzambe azana puissant ya kosala Abraham azalaki trop sûr que Nzambe aza vraiment puissant ya kosala eloko wana Abraham azalaki trop sûr azalaki trop sûr version mususu babi azalaki sûr azalaki na assurance que soki Nzambe alobi akokokisa azalaki na kondima asimbaki kondima alobi malgré ba âge na ngai mais tout est possible avec Dieu nakosimba liloba na Nzambe nakosimba promesse na Nzambe ya kosaka te ya kotika ngai boye te Abraham asimbaki kondima e Nzambe asalaki grâce à zwaki Isaac yo pe na pokwa na lelo na lingi na yebisa yo zala trop sûr na maloba na Nzambe na oyo elobi na pokwa na lelo zala trop sûr que Nzambe aza na puissance ya kosala kati na libota na yo na vie na yo na relation na yo na libala na yo na ministère na yo na nyonso Nzambe aza capable ya kosala zala sûr na Nzambe wana zala vraiment convaincu que zala tene batu mususu bazaka naza convaincu te naza sûr te na makambo bazoko yebisa ngai mais okomona pe loboko na Nzambe te omona loboko na Nzambe te omona loboko na Nzambe te zala sûr na makambo na Nzambe belobi aboma zala ki sûr que Nzambe soki alobi suka akokokisa soki a promettre Bible lobi awa siko na 21 wana Bible lobi azalaki na pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir oyo alobi
akosala pe yango. Donc aza na capacité pe akosala yango. Donc ce qui nzamba lobi aza pe na capacité ya ko résoudre yango. Ce qui nzamba lobi aza pe na capacité ya ko pesa yango solution. Ce qui nzamba lobi aza pe na capacité ya ko faciliter yango. Ce qui nzamba lobi aza pe na capacité ya ko résoudre yango. Ce qui nzamba lobi aza pe na capacité ya ko sala yango. Yamba grâce wana na poko na lelo au nom de Jésus. Asa na capacité nango. Ya ko sala. Alléluia. Nzo sengo na poko lelo. Yamba grâce à Nzambe, zana kondimate like pa na Nzambe, vine ko changer na seconde. Oyo na ota ba via batumsu nezo changer awa. O kamwa nzamba za capable changer vino ndé na loba toujours que tala batoka Esther alali ala muki na tongo ba komi pe mwasi ya roi batoka ba David auta eneka na zamba alali ala muki boye nzambe asalelie donc nzamba ko sala peyo zala sûr zana kondima ke yope nzamba ko salela malgré zomona ozomona ba situation ozomona na devant yo wana yango na te za futur na yo na lobango. Abraham abane komona eloko te abane komona bana te mais asimbika ka promesse que na koza papa abane bele mais bana bazaki wana te mais azondima ke o nzamba lobi ekokisamaka donc openza malaka yo ekokisama nzamba laka ba makambe bele nzamba laka déjà ke na Israël ekomba ozala te donc soko botaka te yebaka ke eza ya yote wana ozomona na eza ya yote mwana na zoya so ozana kimia te nzamba ko pesa bia za prince de la paix molimo mon centre ne na te abazoko takati na zo peso kimia oyo zengi wana demander avec foi soko sengi yango na kondima nzamba okokisela yo na bele ko zotungiso te nzamba okokisela yo. Yamba grâce à Nzambe et que les pambola Nzambe et continue la vie na yo. Bien aimé tozo continuer toza na Joseph, surtout total à Joseph. Tozo appelle Joseph avant to si sa programme. Papa oyazaki na kondima. Na Genèse chapitre 50 verset 24 à 25. Genèse chapitre 50 verset 24 à 25. Bien aimé partager message yon tozo landa pona bande konabiso msusu bakota nga mama bino se fera na koki ko partager message telelo ni nangezo le ka bien te bino bo partager pona bande konabiso msusu. Genèse chapitre 50 verset 24 à 25. Bible lobi awa Joseph avant kufa. Joseph avant kufa. Abengi bandeko na etala bato kondima. Abengi bandeko na ba frère na ye. Ayebisi bango. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Bien-aimé, Joseph, azaki na kondima. Tala kondima ya Joseph. Aebisi peuple de Dieu, aebisi bandeko na ye, alobi tala, nga nazo kufa, mais Nzambe ako visiter bino. Tala kondima bongo. Mais Joseph, aebisi bango, tango Nzambe ako visiter bino, bobo sana mikuwa na ngate. Bon mema pe mikuwa na ngai. Bien-aimé, Joseph promesse ayoka kiango wapi? Ayoka kiango pa Jacob. Aebisi bango, alobi tala, Nzambe agiraki epa Abraham. Nzambe agiraki donc asalaki serment. Nzambe a prometaki Abraham que liboto na ba okene na mboka moko ba ko za ba esclave, mais suka suka ngai Nzambe na ko bimisa bango na mboka na loboko na ngai yanguya. Alors Joseph ayokaki sangango epa Jacob. Parce que Joseph azalaki te tang Abraham azalaki. Abraham nezoki promesse wana Joseph azalaki te. Akokape même pepe oya Israël bakokape ko boya na bangongo. Mais Joseph ayokaki ngo pa Jacob. Jacob ayokaki ngo pa Isaac.
Isaac ayokaki yango epai ya Abraham. Abraham ayebisaki makambo ezaki nzambe bandimi yango babando vivre nango. Alors elona tina ki Joseph aloba. Joseph ayebisi bango parce que amoni Jacob akufi. Parce que amoni ka yepa zokufa. Joseph ayebisi bango tala Jacob akufi. Ngape na okufa mais eza na promesse moko to otambola nango. To bangate ata toza na kati ya mboka baba paya, ata toza comme esclave, ata tozo mona ba pasi oyo, ata tozo souffrir, mais to bangate parce que eza na promesse moko nzamba salaka epa ya Abraham, nzamba salaka epa ya Isaac, nzamba salaka epa ya Jacob. Ngana yoko kengo epa ya Jacob ke suka toko bima toke na mboka na Kana. Pourquoi Joseph abano yebisa bandeko naye? Parce que Joseph amona ke Jacob akufi, ye pazo kene kufa. Ayetala ke batako ndima bazo kende. Ndenge za peuple oyo bazo tiala la biso, bazo tiala ki pa na biso. Parce que peuple nyo sona bakoma ki na Egypte à cause ya Joseph. Ayi bazo tiala ki pa na ngalo kwa nga kutu na za boende nzamba osala nga bazo tiala ki pa na nga. So nga na kufi awa bakoza so na muto babando consulter te, bazo na muto yokola te ba yoko panzana. Tika lo kwa nga na zo na bomo ina expliquer bango. Pour ce qui ba tika le ka bongo ingo sa passe parce que Jacob sa kufaki. Joseph pe abinga pe na okufa. Joseph azo ngate sa bango ke lokola Jacob akufaki ngape na kokufa nazana nga nzambe te. Mais bino il faut bosimba promesse en nzambe. Bino il faut bosimba maloba na nzambe parce que ngai pe na kokufa na ngai abinga pe nazo kokufa. Mais nazana nzambe te. Mais pona bino bo vivre il faut bosimba maloba na nzambe. Ngana yoka kiango pa ya Jacob, Joseph azote sema ke Jacob ebisinga ke ndenge za boye tokobima kaka na mboka oyo za ba promesse nzamba apesa kango na Isaac, apesa kango na Abraham. Parce que pepe bazaki pepe moko pe teti, bakoye pe koloba pe ke Abraham pa kufa na ekutu bango Abraham ngo kutu banda kufa ne banda kala na kutu amona ba promesse okutu te nani suso Isaac pe kuta kufa na mona ngote na Jacob pe kutu bongo biso to komona ngo to panza na biso kondime sila siko Joseph a joué rôle moko très important na bomo inaye alinga fortifier bandeko na yeke po mona do ba koma ki paniquer déjà amoni ke ndenga zo kufa lokwa ngam na côté si bango na Egypte awa ngani na zai camarade ya Pharaon na minute onde ba komi ko souffrir ba ko ndimela susu mutu moko te ngatika na fortifier bango lokwa na zalo na bomoy na za live boy il faut na fortifier bango Joseph esi bango talanga na okufa mais yebaka ke nzambe a prometaki déjà parti à papa na biso Abraham ke na Isaac akobimisa biso mais bino tant nzambe ko visiter bino botika mikuwa na ngate donc Joseph faisait ce bon que nzambe ako visiter bino nzambe suka ako visiter bino botika mikuwa na ngate apesi bango suko devoir pour alingi pe a fortifier en matière kondima la bango que nzamba ko sala réellement tant nzamba ko sala bino bobo sa mikuwa na ngate donc Joseph azo même wana kondima moko pe na devoir moko pesa ki bango ke bokota na kondima ke nzambe akosala kaka voilà pourquoi bo mema mikuwa nanga donc ekoya koza un super pays Israël bavandi bazo solola même temps Joseph akufa kine bakolo bake est-ce que nzamba osala vraiment na ba promesse na oui nzamba lobaki akosala Joseph kuta baki tant nzamba osala to tika mikuwa nete tala kondima. Donc à côté si bango semence moko alobi nzambe suka akobimisa bino na mboka oyo agiraki bibe lobi nzambe agiraki ke akobimisa bango alobi na nzambe akobimisa bino akopesa bino epai akopesa bino mboka oyo alakaki epai ya Abraham okoyebisa nini tala Joseph makamazo yebisa libota nae alingi nini alingi a fortifier bango alinga te sema que il y a quelque chose c'est une promesse moko nzambe sa lobaki bino bondima ke suka boko bima ata bozo mona Pharaon zo nyokola bino bomitungisa mate boko bima bakoye kotuna Joseph abi yozo loba bwendeni est-ce que ça pende ya solo oui Joseph azalaki na kondima wana azalaki pena convaincu que nzamba ko salango parce que c'est la promesse en nzambe ndenge ba promesse en nzambe zalaki ke il fallait libota ebima ekota en Égypte tango ekota en Égypte après ekobima na loboko na nzambe ko ressusciter mutu akobimisa bango donc nzambe ko sala na nzana mutu moko Joseph amonaki ke étape na ye rôle ne o ajouaki ki ekokisa maki parce que Joseph nde amemaki ba na mboka ya o bakomaki ba esclave. Tant Joseph a commencé que tant batu peuple ne bazaki on amoni bena que il pas joué déjà rôle nae
Donc Joseph a joué qui déjà rôle naé, René Joseph a joué qui y a comme ma bango déjà dans en Égypte. C'est ça. Ayebaki. Donc ce qui m'a quand on a Joseph Babake, est-ce que nous avons maintenant cela? Oui, Joseph Azaki trop sûr, n'est Abraham Azaki sûr. Joseph Ayebaki parce que Azaki moutou déjà que Azoko se rappelé na bandoto on Nzambe a révélé yeke na koko miso moutou munene. Donc tant Azoko se rappelé na bandoto wana directement. Tant Azoko se rappelé na bandoto wana directement Azoko na ndenge Nzambe akokisa ki bandoto wana. Bien sûr. Yango andimaki. Pour y a l'autre bandoto, azoba révélation, Nzamba loba, Nzamba sala. Nzamba loba, Nzamba kokisa. Nzambe a prometa, Nzamba sala. Siko azaki les gens na kondima wana. Que Nzambe pe, ou la kake pe Abraham a kokokisa. Yango moni Joseph, abane koyebisa bango déjà que ezana likambo ko Nzambe sa jira banda kala ke akopesa bino mboka ya Kana akobimisa bino na maboko ya pharaon oyo suka boko longa ase ko fortifier bango parce que Joseph ayebaki ke bango ne batika liawa Jacob azate ngape na okende boy surtout ngam naza mokonzi na bango bazo talela ngai ngape na okende tika na ebisa bango maloba na Nzambe o esala biso to vivre o esala biso to koma boy o esala nga Jacob Joseph Léon koma boy yango moni ayebisa ki bango abike Nzambe ako visiter bino suka visiter bino bobo sala mikuwa na ngate pepe wana bavandi babi lokola alobi yango boye biso tika tondima voilà pourquoi bandimaki Nzambe abi akobimisa biso na mboka oyo. Bien aimé, Bible lobi ke Nzambe agiraki na pokwa na lelo Nzambe agire pe pona yo. Nzambe agire pona yo ke akobimiso na blocage. Nzambe agire pona yo ke apesi yo Suède. Nzambe agire pona yo ke apamboli yo na awa na mboka oyo. Nzambe agire pona yo ke apesi yo monde. Nzambe agire pona yo ke apesi yo Angleterre. Nzambe agire pona yo ke apesi yo France. Nzambe agire pona yo apesi yo Afrique. Nzambe agire pona yo apesi yo monde. Agiraki pona Abraham que na pesi bino Kana aza capable lelo na poko na lelo nazo prophétiser agire pe pona yo apesi yo monde yamba yango na kombo na Yesu. Bien aimé na poko na lelo na talisa yo komitu musamate parce que Nzambe o agiraki pa ina Abraham agire pe lelo pona yo akobikisa yo akokonsole yo akochange vie na yo okozwa kimia okovivre okokufa lisusu te okomona 4e génération na yo et que Nzambe wana akobatela yo okobala okobota okozwa kimia. Amen. Yango makambo Nzambe azosala soki agiraki pa Abraham aza mutu lokola yo nanga pourquoi Nzambe agire te mpona libota no ke libota no mpe ezwa kimia libota no pe epambolama po Nzambe agirete ke ba no pe Nzambe ko visiter bango et Joseph abike na okende me Nzambe a visiter bino nga na okufa po il fallait kaka yebisa bango vérité nga nazo kufa ay ko fortifier bango kande nga na ko fortifier yo po msusu zo na faiblesse kande nga na ko fortifier ndenge Joseph avanti bande ko nae azebisa bango ke botalela ngate botalela Nzambe biso totama na ba promesse. Tela Jacob akei baleli ngape na okende baleli siko bino botikala nde na Nzambe biso o ba Joseph se to komaki ba camarade ba pharaon ezalaki pona Nzambe muta plaçaki biso donc yo pe soko lingi miracle kangama na Nzambe pe komonango. Donc Joseph aso linga se bande koneke botalela biso te botalela batute botalela Jacob te na Jacob atambula ba atamusa evine na ba promesse Joseph aso linga se bango ke botalela Nzambe po biso toza ba Nzambe te ya na zo biso ke talela Nzambe so talela Nzambe ko jure pona libota na oke ozala beni pe ozwa kimia talela Nzambe. Joseph ayebaki si bango azaki pena besoin bazala fortifier yango moni message oh je sais que c'est notre médecin ngana yaka ka po za fortifier na yaka pona kotele mission susu po kondima na susu mata. Joseph abibo banga na bino blocage ote bo banga pharaon te malgré boso mona blocage malgré boso mona ba pasi bo banga te suka Nzambe akoya kobimisa bino na blocage oyo. Nzambe akobimisa bino na maboko ya pharaon. Nzambe akolongola bino soni. Nzambe akodélivrer bino.
bomi tungisa mate ata bozo mona ke faranzo nyoko la bino bo banga eloko moko te me nzambe o bozo salela akoya ko visiter bino. Bien aimé na nina biso na pokwa lelo ko banga eloko te malgré zo mona blocage na famille na yo. Malgré zo mona oza na kati ya malédiction, oza na kati ya situation moko ya passe. Malgré zo mona oza na kati ya souffrance, misère, maladie. Mais yebaka ke nzambe lelo aye po abimiso na situation na ya passe. Nzambe abimisa ki Israël. Un jour, Israël azaki délivré. Joseph ayebisa ki bango. Un jour, nzambe ako visiter bino. Yango na yeko yebisa yo. Un jour, nzambe aza capable ko délivrer famille na yo. Nzambe aza capable ya ko délivrer libota na yo. Nzambe aza capable ya ko changer situation ya vie na yo. Yamba délivrance wana na pokwa lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yamba lobiko na libota na yo pe kimia na kati ya libota no na kombo na Yesu. Yo o libota no eza troublé ezangi kimia. Nzambe aza capable ya ko délivrer yo. Yo oyo malade vandi na nzoto. Nzambe aza capable ya ko bikisa yo. Yo oyo zoko kozwa musala te. Bazo mono gaya zero zova na bandako bato zo souffrir. Nzambe aza capable ya ko sunga yo. Okoma pe na ndako na omoko. Yo balobi matrice bloquée makambo ezo simba te ba docteur ba lembi. Ba bi ba koki te za impossible. Nzambe aza capable ya ko sunga yo. Joseph alinga tel sabango kake bo banga na bino pharaon ote suka suka bango nyonso pharaon o nzamba ko sukisa bango. Yaona pokwa na lelo nzamba zo sukisa baini na yo. Nzamba zo sukisa batu nyonso bazoko nyokola yo. Nzamba zo ko sukisa maladi wana. Nzamba zo sukisa blocage ya famille wana. Balie bloka ba coutume ba makambo nyonso oyo ezo confesser kombo na Christ te nzamba zo sukisa yango. Na eko fortifier vraiment na pokwa lelo parce que na lingi nzambe wana asala kati na yo. Na lingi nzambe asunga yo. Na lingi nzambe atika yo te. Na lingi nzambe a visiter yo. Bien aimé, eza blague te. Joseph a venu kotal sabango ke makambo na oyo sabino eza blague te. Eza solo ke suka suka nzambe ako visiter bino parce que alaka ki yango pa ya Abraham, alaka ki pa ya Isaac, alaka ki pa ya basali na nzambe, ngai pe na ndimi ke nzambe ako visiter bino bobo sana ngai te. Mikuwa na ngai ebima pe na mboka oyo. Bien aimé, na lingi nzambe visiter yo. Na lingi nzamba sunga yo. Na lingi nzambe a consoler motema na yo. Joseph alinga ka yebisa bango atanga ina kei mais nzamba za capable ko ressusciter mutu mosusu na place na biso. Na place ya Jacob ngana jouer ki rôle nanga. Rôle nanga ezaki na memi binoti na mboka o parce que ekomama que il y a un temps bokene na boza na mboka o il y a un temps bokobima. Alors Joseph azaki vraiment na connaissance abilo ko ngasi na côté sibino na Égypte na okufa donc nzamba ko ressusciter mutu mususu a obimisa bino donc c'était Moïse ayeba kike suka suka nzamba osa tant Joseph abana pesa ba promesse o abane ko rappeler bango ba promesse o ezalaki déjà Moïse azaki nanu te Moïse abota makina nanu te. Mais Joseph a fortifié, il a fortifié na pokwa na lelo. Que bobanga na binote, ata Jacob a kufi, mais nzamba kufite. Ata ngape na okufa, mais nzamba silite. Nzamba za capable ya osala na kati na biso kaka na mutu moko a ressusciter mutu moko, a temisi mutu moko, a tombeli mutu moko, a pese ba capacité pa sali, boko akobimisa bino na mboka o. Yana ene soko banga eloko te, ko banga mutu te, ko banga ba démon ya famille te, ko banga blocage te. Nzamba za capable ko bimisa ona kati ya blocage ya famille. Yo moko comprendre te ndeni vie nange changer. Nzamba za capable osala ngo. Apesa ki bango ko ndima moko ya niveau moko impossible. Abina bango yango wana tango nzamba ko sala ngo bo mema pe mikuwa nanga. Tala ko
kondima bongo tala devoir apesa ki bango attention ba ngeko lenga babi eza lokuta toni te ba mona ke Jacob Joseph abeto mema pe mikuwa nae pe batona bazaki na kondimela Joseph parce que Joseph azalaki mutu oyo lokola mokonzi na bango po akotia bango na nzana akotia bango na Egypte azalaki le mokonzi na bango na minute wana azopesa bango message nkolo message oyo fortifié ki bango yo basala nzambe to bakopesa bana nzambe message oyo ke fortifié bango message oyo fortifié ki bango alobi nga na kufi na ngai Jacob pe akufa na ye Isaac pe akufa na ye Abraham pe akufa na ye mais toza na promesse nzambe akosala toza na biso ba nzambe te mais totambwana na maloba na nzambe nzambe alakaki agiraki ke suka suka tokobima yango nazoloba toujours ke nzambe pe lela jire po na yo suka suka okopambolama olingo linga te nzambe agire déjà po na yo bademo balinga te nzambe sa lobi po na oke oza mwana na suka suka okobikisama vino ke changer makamne ke changer malade ke tika yo au nom de Jésus nzambe aza capable ko sala au-delà ya ba pensée na biso Joseph mususu abotamaki oyo babengi Moïse oyo ayaki kobimisa bango na kati na Egypte Moïse ntango ayaki abimisa bango na kati ya Egypte pe promesse na nzambe ekokisamaki parce que babimaki vraiment na loboko na nzambe na nguya nyonso pe Pharaon na libota na mobimba o ba mesana ki ko bloquer bana na nzambe ba dindaki na mai pe bakufaki bango nyonso wana ate bembe na bango monana kite batu nyonso bazoluka vina yo ba eza ba demo ya famille eza ba mi ennemi tana baka ba mi ennemi mutu moko za amina mais ndoka za ke nemino na molili bakutana na moto ba dinda na mai na kombo na Yesu toza sona temps optique la bango tante o nyoso zotungisa vie na yo o aza ami ennemi o demo ya famille o akanga vie na yo akanga bana na yo zambe asukisa bango c'est ça talela nzambe bien aimé na pokwa na lelo na lingi na tali vraiment talela nzambe yo pe talela nzambe Abraham atalela ki nzambe amona ki loboko na nzambe bazwa ki mwana malgré âge na bango yo na yebi âge na ote peut-être pozo luka mwana nde na loba toujours ba situation na eze belé o yo yebi na sa mutema koleka nganga na yebi yango te situation na talela nzambe nzama apeso victoire talela nzambe so talela nzambe bible lobi ke ba nyonso batalela ki nzambe moko te azaki confondi bato nyonso batalela ki nzambe moko te akusama kisoni bato nyonso batalela ki nzambe moko te azaki dessus yo ozala okokisa masoni te ane oyo nzambe alobi kokokisa masoni te ozala confondi te ozala dessus te so otaleli nzambe yo otalela nani talela nzambe Abraham ataleli nzambe azwi Isaac Joseph bataleli nzambe mikuwa Joseph ekotakana atie liki atina mikuwa alobi atana kufi mikuwa nanga ekende musika na Egypte ezala kuta te ndenge nzambe akofise bino na mikuwa nanga pekende tika nzamba visite na pokwa na lelo a visite libota na yo a visite bana na yo a visite nzoto na yo a visite na pokwa na lelo tango zola na butu so zaki na nzamba balinga basala opération nzambe moko asala opération molimo eke obikisama au nom de Jésus nini ezotungisa yo bien-aimé nayebeli ko ezotungisa yo te me nayebi ke nzambe aza capable ya kosala ya minene na kati na vie na yo nayebeli ko ezolelisa yo te me nayebi ke na pokwa na lelo nzambe alobeli yo zala na kondima talela nzambe tie liki epai na nzambe aoyokisa soni te aoti kosuka bongo te nzambe ayokisaka bato soni te akoyokisa soni ata mokomo ayokisa libota no soni te ayokisa bana no soni te so esi balatisa soni Abraham peut-être ayokaki soni ya age ya bina azobota te bana nzambe yango aloba peut-être bato bazoloba bongo peut-être azalaki mpe na soni me nzambe alongolaki ye soni tika nzambe alongolo soni na pokwa lelo
aza nzambe bien-aimé. Naye ko fortifier yo, naye vraiment ko fortifier yo, ndenge Joseph a fortifié ki bandeko naye parce que amona ki nde bazaki déjà paniqué neti eloko esamba lisusu te neti bakende susu liboso te makambo esuki bongo. Peut-être yo pozo mona neti ke o na omona o esuki ka bongo te, esuki ka bongo te. Naye vraiment ko fortifier yo, naye natali soke Nzambe azana ba promesse pona yo, Nzambe akosala. Joseph ingai kote sa moko nga na mona Nzambe kosala ba rêve na ngai ekokisama. Na joa rôle na ngai. Na kote bino na mboka o ba bengi ke to za esclave, oui ndoka mboka ngo za kinde Egypte. Mais et ça peut na mutu mo peso azo ko jouer rôle na e. Na sima na biso to kufi Nzambe akufite. Nzambe akufite pona kana yo. Ozo mona wana. Ozo lelisa yo. Ozo mona présent na wana eza futur te. Futur neza malamu, futur neza bien. Nzambe abongisi yo makamba malamu, Nzambe abongisi yo kana. Ya Nzambe osala. Aza capable ya kosala. Ya omoni batoka ba Abraham bandimaki na banke, aza capable ko tia vie na kufa. Parce kufa ezalaki atie vie, a capable ko bimisa loko ezoko exister te comme ko exister. Bandimaki yango. Alobi ata 100 ans na nga na considérer que tunzoto na nga te ni maloba bato me nazo tala o Nzambe lobi. Nzambe lobi ke na za papa ya bana ebele nazo tala yango na komona. Nino Nzambe lobi pona yo. Obikisama opambola morozwa kimia. Nzambe osala ngo. Nini etungisa. Talela Nzambe. Talela Nzambe. Ata papa na kufa, mama na kufa me talela Nzambe. Awa Israël tozomona Joseph azokufa, Jacob azokufa ki ba Isaac nyoso bakufa ki bato ba Abraham bato ba soyena Nzambe mais promesse na bango wana basimba ki ngo batela ki Nzambe bakota ki kana ata bandeko no bakufi ata pasteur no kufita lela Nzambe ata prophète na o mona lokola miroir akufita lela Nzambe Joseph yango na mabaki ke Joseph nga hotel sa bango ke nga za na Nzambe te nga na kokufa Jacob ba kufi me botalela Nzambe bo simba liloba bo simba promesse alaka ke pa Isaac alaka ke pa Abraham ayebisa ki Jacob ayebisa ki ngai ngape nazo communiquer bino ke suka bo bima na maboka pharaon boko bima na blocage ya famille suka na poko na lelo bima na blocage ya famille bima na malédiction ya famille bima na maboka ba démon bima na maboka ba ndoki atozo nyo komandeni lelo na ko fortifier pe nazo bimisa o ndenge kaka Nzambe bimisa ki pepe na nzana na Moïse na temle ko na Moïse na ko bimisa na maboko ya Satan longa na poko na lelo na kombo na Yesu pe bana ko vivre bikamo na yo au nom de Jésus. Nzambe a visité yo bien-aimé, Nzambe pambolo za na kondima vraiment lelo na lingi to za na kondima lelo na message ya ko fortifier lisusu zala na kondima eke Nzambe akotika yote. Amen. Kola mona yo, kola pambola yo. Ko banga eloko moko te. Ko mitungisa eloko moko te. Ko yoka pe pasi alikango moko te. Muta bangisa pe yote. Muta lengisa pe yote. Ato komi na suka. Ato tali age no ninga ba tali quelque part tali age tali mwasi. Ato zotala nzoto na ozotala vie na ozotala bana na ozotala situation zo passer lelo. Ezo sani ko bangisa o tika kotala ngote. Bana siko kozela eloko moko uta pa na Nzambe ndenga Abraham asalaki. Abi oh naso nazo mona oh nazo considérer en société mais Nzambe oyo lobaki ya on est non considérer. Maloba na o ya on est non simba. Simba maloba Nzambe na poko na lelo. Oyo kisa masoni te. Okomona kembo na Nzambe. Glorifier Nzambe na ba situation naso, na circonstance naso. Loba Nzambe na zondima. Koza papa nango ko sakate. Okosala. Na sije oyo na zondima. Ndenga Abraham andimaki. Okosala. Sunganga Seigneur. Kanga misuto bondela. Kola mona yo pambola yo. Nazo bondela Nzambe Nzamba salo grâce ndeto loba toujours. Molimo na Nzambe wana sunga yo tokomi na suka message alelo mais na lingi na tali solo komoko zwa mai na yo siko zali to bondela pona mai
mokwana to bondela ya pona mai bandeko ba pesa ki témoignage nango ba melaki après ba na bondeli ba meli mai ba mona ki loboko na Nzambe na pokwa lelo yo pezwa mai atandambo oza besoin te vers mobima tandamo ngana zo bondela Nzambe pona yo na bondela Nzambe pona mai omela mai wana Nzambe par la foi Nzambe osala lobikamo bandeko mingi babenga kingai tant na sisa ke émission babengi papa momo pona hotel sabon que mai o ba melaki wana et que ba moni vraiment loboko na Nzambe vraiment un jour boyoka ba témoignage na bango na bandeko bazaki ko régler te ba meli mai pendant 3 ans ta régler kata meli mai ba règle bimi ba makambe belé le kaki vraiment ba délivrance donc na obonde la pona o simba mai na yo na obonde la sona siso bonde o meli mai wana par la foi Nzambe ako visiter yo. Seigneur to pesio merci parce que Nzambe na pamboli Nzambe pona message na yo ton dimi liloba na yo parce que devant la foi et le comme côté c'est impossible na pamboli mai o bandeko basimbi o nyosa simbi mai o nyosa simbi mai o na purifier on na makilano au nom de Jésus mai o e bongami le sang de Jésus en fait que tango ba komelango Nzambe malade bima malade tika bango ba douleur tika bango blocage tika bango mai o Nzambe et sala ya bikamwa pona yebi que présence non dezo kota kati na nzoto wana tango présence no ezali malade ko vanda te ba demo ba ko vanda te na pamboli mai o na purifier na kombo na Yesu Masia makila na Yesu Masia et purifier au nom de Jésus Nzambe bandeko noso balandi biso o bazangi kondima Nzambe bakisa ba kondima pe bikisa ba o baza maladi consoler ba o Nzambe bazana ba souci pesa kimia na mitema pe fongola ba porte o ezaki akokangama Nzambe na pambolo pona ebike message obaki na poko na lelo et continue ko sala ba effet nango pambola ndeko moko alandaki biso pe pambola misala na ba vina ba ko banda lelo Nzambe changer ndenge vi Abraham changeaki ndenge ya Joseph changeaki ndenge ya Israël changeaki bango pe lelo ba kota na kanana bango ba kota na sengo na bango ba kota na kimia ba kota na sengo ba kota na grâce na yo pe faveur na yo na kombo na Yesu butu na lelo za la béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mela mai na yo esiko zali Nzambe akosala o babola mwebele asala ba miracle na ebike so ibana pe baza maladi bana ba situation difficile opesi bango Nzambe azana nzela na maloba nae azarasima maloba nae pona kokokisa. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nzambe pambola biso bande connaisse balandi biso na sepe na omona bino Nzambe pambola yo vraiment maman Nzuzi. Que Dieu te bénisse dans ce pays mingi na présence na yo. Nayebi que tokutana. Merci beaucoup. Nzambe pambola ma fille que nalinga mingi, sœur Cornélie. Nzambe pambola o mingi. Moi mo malamu mingi, sœur Cornélie. Nzambe pambola yo na soutien na yo na musala munene ozosa na protocole osala à chaque fois na zaka awa na bomoka mboka Nzambe pambolo mi ma sœur Cornélie vraiment na lingi omi na bolinga na nkolo Nzambe pambola bandeko nyonso o balandi biso na pokwa na lelo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe pambola maman Clara, maman Béa, sœur Titi. Nzambe pambola ma fille la mienne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous ébélez maman sœur Fifi, que Dieu te bénisse. Nzambe pambola fille de la promesse. Que Dieu te bénisse. Nzambe a pambola ndeko Maiton. Nzambe vraiment pambola biso nyonso tokoti na poko na lelo. Nzambe amona biso. Nzambe atika biso te. Maman ok, que Dieu te bénisse. Nzambe a pambola sœur Sylvie. Nzambe a pambola vraiment sœur Claudine. Nzambe a pambola sœur Tonita. Vraiment que Dieu vous bénisse basa na Nzambe. Onyoso bakoti na poko na lelo. Nzambe amona bino. Sœur Sylvie Nzambe a kanisela yo. Bo partager message. Nga leo naza na difficulté ko partager. Nzambe apambola sœur Sabine. Nzambe apambola sœur Godé. Nzambe apambola Mepsa. Nzambe apambola ba ndeko nyonso o balandi biso na Angola. Na bosanité Nzambe apambola chéri dans porte de Likenja. Esika komi na Angola. Et que bana nyonso oyo ya Mepsa na Angola. Frère Sunda, que Dieu vous bénisse. Papa Samuel, pasteur Samuel. Nzambe a pambola mabota na bino nyonso amona bino lola pe e futa bino. Nzambe pambola frère Momo, pambola Nzambe pambola mama Pauline. Nzambe pambola frère Jean na Belgique. Nzambe apambola
basali na nzambe basakoli mama nanga mete nzambe apambola yo nzambe apambola pasteur Dacro à partir à France nzambe apambola pasteur Mbuta pasteur La Joie pasteur Alegria que Deus t'abençoe en Angola nzambe apambola ba frère nyonso oyo ya église mepsa pe basa église mepsa na moni akai na bino vraiment nde boyami moto na nzambe nzambe apambola parrain nanga padrin pasteur Ngina nzambe apambola biso nyonso tolandi awa na pokwa na lelo toza na Stockholm église eza na Ekdal dimanche toza na culte ne na ba culte spécial tobondela pona bato ya malade tobondela pona ba situation ebele oza na temps yaka tokutana tobondela tobandi na 14h jusqu'à 16h30 na Ekdal so comme ka na Ekdal wana oza besoin kutute omitungisama omona ka tango obima kaka na église eza ka kotana obungi obenga na téléphone so na temika na porte na tie omona no biso alors na re abiso wana kaka église pesa wana mercredi toza na programme na bomoko mboka le temps du sali elongo na apôtre Moses Dido Likenza kenzambe apambole chéri nanga na ngola kuna place comme nzamba apambolao yeke musala nzambe kende bien vendredi toza awa na Jésus Christ notre médecin na mama Sephora dimanche 20h30 vendredi pe 20h30 elongo na mama Sephora église mep samsu sezana yetebor na Selma na arrêt ya Selma bus numéro 18-19 na ligne ya Bakaplan. Que Dieu vous bénisse tout comme na biso na suka ya mission na biso nzambe amona bino lole futa bino bandeko oyo toko kopesa bino mbote te pona temps soit pona bomonani awate nzamba kansela bino sans oublier ma fille Karine na Espagne ma fille Karine na Suède ba Karine baza mo ebele nzamba batela bino butu malamu bye bye tokuta mbala sima. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre.